15 minutes ya masano. Ya vrai. Ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Basango ya masano ya ndembo. Foot. Masano ya makofi. Bipo tuto mo kato lokola libanda. Basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis. Tous les jours. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Nabino so balanda 15 minutes ya masano solo peut-être nzamina sai mingo ko yeba bino olibo so betando kila pona bongo masolo ya masano na zela 15 minutes ya masano bongo to ko no ma matali bongo présélection ya ba U17 dames pour retenir bongo ba joueuse au bakobeta bongo mondial 1 de 2022 pour na ninité lina foot ligue 1 nyonso to ko landa na 15 minutes ya mokolo ya lelo. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. To fongoli bongo 15 minutes na biso mokolo mwa lelo na mayema tete baki na ebandeli présélection ya ba U17 dames o bazali bongo na kati pona ko retenir ba joueuse o bakobeta mondial 1 de 2022 kasi ko za malamu minko anda ba précision nyonso na commentaire ya 15 minutes ya masano. Bonso toyebite République démocratique du Congo nda beti bongo epa ya mibali na équipe ya Maroc pona ko kende bongo na Coupe du Monde pe lolenge moko pona bilenge basi ba na ino bakokisi mibu zomi na sambote to moins de 17 ans na lopoto baye babandaki bongo komilengele mokolo mwa lelo kuna ngambo ya centre de formation Ujana obokambemi ya bakambi babango basika baye bazali bongo na laima fobe lokola mokonzi oyo sungami bongo na bacoach Etienne Dianda mwana bute na pe Ntimbayala Charmat bongo mokolo mwa yambo mokolo mwa zomi na minei mwa sanza e ya mibale ya mibu kote ibale na tuku ibale na ibale kuna ongambo ya centre de formation Ujana na bodilaka bongo bilenge basi baye bakoya bongo na ba province baye bazalaki baponomoki bongo awa oengomba Kinshasa basanganaki bazalaki bongo tuku misato na motoba kuna au centre de formation Ujana epai wapi na esengo be obitema bamipesaki yo mosala pe na likanisite nde batikali bongo tango laima fobe akopono bongo baye bako kutana na ekolo ya Nigeria boye bate pona masano mana machare ekobetama awa na Kinshasa ekozala bongo mokolo ya yenga le 6 mars na stade de Martyrs wana République démocratique du Congo akoyamba bongo équipe ya bana bilenge basi ona bakokisi mibu zomi na sambote ya ekolo Nigeria pe match ya ibale ngala ya ibale ekozala bongo na Lagos wana ekozala weekend ya le 18 kino le 20 mars 2022 bongo bakambi ya bilenge basi bana bazali se na motema te nde basali mosala kitoko penza pona kobosana malekaki bongo na bilenge basi oyo boyebaki ezalaki mbutu makambo oyo esepelisaki ata moke te bayebanso balandaka mambi masano koyeba te staff technique oyo ekambemi na lai mafobe na balandi baye Ntimbayala Charmante na Dianda mwanda bute Etienne na kati ya staff wana pe bilengi baseka basusu bazali kuna lokola Cyril Zuma préparateur ya ba gardienne Marceline Mboyo Yoli secrétaire intendante Dr Tete Mpongo Monganga Jojo Zosiane Mouke kinésithérapeute Naomi Talewa soigneuse Violette Mbenza kit woman na pe coach Bunyol wazali mosala makasi ya bokengeli pe kosunga ba préparation ya ba gardienne na pe bazali ko tala bongo masengele mimanso ma équipe pote ebet bazalaki na esengo ndenge tolobi basani wana ya sika
tobanzi ete nde basali bamipesi na mosala mpona komeka bongo kolonga ekipe ya Nigeria bongo banso bakola baboti penza totombeli bango se mokakoswa ya vrai 15 minutes ya masano ya vrai jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo kaka na tina ya présélection ya ba U17 dame au bakobeta bongo mondial Inde 2022 coach principal Laima Fobe akutana kibongo na ba joueuse pona ko retenir bango na kati ya terrain ya Ujana bongo na stade du Verme na commune ya Kalamu kastola ndenge nini yebuko coach principal Laima Fobe eba koloba elongo na ba joueuse makambo ezoleka bien soki toza baseke bakonzi nde basali ete tozala soki tozali aba nde bakonzi donc ba fournir aucun effort pour se retrouver awa yango epesi biso nzela tobanda mabongisi wana ya pour participer na mondial Inde 2022 ambiance ezali kitoko makasi entre biso ba staff na bana tozo produire bango kaka conseil ya ebele obeti lelo tala est-ce que na bakisi un plus lobby est-ce que na bakisi un plus na oyo nga nazo sala du point de vue technique tactique physique mental ceux qui na bakisi te ça l'effort alors zala à l'aise beta ndengo beta ka championnat na yo parce que mona bana mususu loko la présélection akoluka asala soki nini mais loko la tomesana na mondango tozo produire bango ba conseil okokoza lobeti bien obeta bien mais présence na biso au changer le lenge ya kobetela nde tozo senga bango beta ndengo beta ka championnat na biso toza ba technicien tokotala est-ce que elenge mwasi alongo bani na philosophie biso tozo senga parce que ezali mondial ezali teke na la kisayo fondamentaux non conduite passe toyebi ke boza nango déjà biso tokotala est-ce que na elenge mwasi na conduite na ye na passe na ye na qualité physique na ye eza malamu tokoki ko bakisa ya ebele to na tamuki ototikali tokoki ko bakisa ya mukende loko tozo sala mais bana baza bien tokoko zwa nyonso tout ndenge ezalaka comme on Lulemba Ntona Michael faut juste regarder na Don Bosco machine na peto comme mon entraînement il est bien très bien bisope tozo s'entraîner ma caisse pour te dire adversaire ba déjà adversaire te to s'entraînement comme il faut pour s'orailler pe tout détailler tout gagner football et après bambalti et après la biso nyoso oaza pour sa beta à l'outil club à s'entraîner jusqu'à ce qu'il y a comme un peu une équipe nationale comme on a suivi Marie na une étoile du matin la bambal bako sa biso fort oh soki moi sa beta bali akubisa nzoto mbaya kokubisa nzoto te da bali eza pona biso nyonso surtout travailler business plutôt tolinga to mema lokuma mboka ndeza de biso abenga biso équipe nationale ya ko saba entraînement na plutôt ya comme on a avant mambo na beti na club étoile du matin pour la ngaba entraîner zo lokalango normal mais nzambe accordé nga chance là qui bosso na échoué te pour na za d'accord na onyo songa na sala na zande na échec te na onga na possibilité parce que oui je suis d'accord je dois partir je dois faire tout pour partir. Je ne dois pas échouer. Et là, comme on a moni et ça n'a pas. Bazo soin na biso, aussi choc, bapesi au traitement, donner son bossa pour na biso. Et là, on a bien moni et ça té. L'équipe nationale et ça, bapesi sa ordre na honneur so, bapesi sa chance na honneur so linko beta balé. Et ça football féminin. Moi sinon so linko beta balé, bapesi chance na mutunyo so oza pour so beta ballon. Et ça peut donc la chance honneur so linko accordé biso pour l'équipe nationale et biso na biso. Oza la chance à ko kendi. Ba accordé biso pe chance to ke biso. Ba sunga biso pe na honneur to participer 4 sika. Baza na biso pe batika biso te. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo.
Lina Foot Ligue 1 US Panda B52 akutana kibongo na Dauphin Noir Kasakoye bezali bongo match kendeki 1-0 na faveur ya US Panda B52 na bi oechama kibongo na joueur Abel Niembo na 90e minute tolanda bongo na bilili na nzela ya 15e minute ya Masana. C'était un match très disputant. On a réussi à remporter la victoire. Oui, c'était la persévérance, l'endurance sur le terrain. C'est dû au travail. Le terrain n'était pas du tout bon par rapport à suite à la pluie. On a réussi parce que le coach a jugé bon de faire des remplacements qui a fait un peu que l'équipe aille de l'avant. C'est une déception parce que les matchs qu'on ne peut pas gagner, il faut avoir quand même les matchs nuls. Et je crois qu'on tenait les coups, malheureusement sur une erreur défensive, nous avons encaissé. Félicitations à l'équipe de Panda. Aujourd'hui, il y avait un très bon arbitrage, ça il faut le reconnaître. Nous venons de perdre, on accepte ça et félicitations à l'équipe de l'ES Panda. Parce qu'ils ont eu une occasion, ils ont marqué. On en a eu beaucoup, on n'a pas pu scorer. Ça arrive dans un match de football. Non, c'était un plan que nous avons mis parce qu'il faudrait attendre de sortir par des contre-attaques. Les plans fonctionnaient parce que nous avons eu des occasions. Malheureusement, sur une balle arrêtée, nous avons été punis par un mauvais placement de nos attaquants. Je crois que ça arrive. Oui, félicitations à lui parce que c'est lui qui a permis à AS Panda de rester dans les matchs. Mais sinon, dans le contenu du match, nous étions largement supérieurs par rapport à AS Panda. Je crois que nous allons toujours continuer à travailler sur notre ligne offensive. Je crois que nous avons une bonne équipe. Nous allons continuer à nous améliorer et afin que nous puissions avoir toujours des résultats qui sont positifs. 15 minutes à Massal. Jamais Ezala, jamais Salama na TV Moko Awana Léo. Ligue de judo, championnat national, oui, et Banda Kibongo, na terrain ya moto, na commune ya Bandal, Outa Mokolo mois samedi, na présence ya ministre provincial ya sport, Paulin Iloua, Kassi, Tolanda, na nyonso na commentaire, il y a 15 minutes, ya Massano. Sous le haut patronage à son excellence le gouverneur Yengomba Mokondi Kinshasa Gentini Ngobila, le ministre provincial ya sport son excellence Paulin Iloua Babanga, de ligue provinciale ya judo à Kinshasa et l'Engelaki 21e édition ya championnat provincial ya judo au mokolo ya Poso Moleki topé samedi 12 février 2022 et Zalaki Bongo Kuna na moto na commune ya Bandalungwa. Des mots d'ouverture et Pesamaki na Yemoko excellence monsieur le ministre Paulin Iloua. Chers athlètes distingués invités à vos titres et qualités observés. Aujourd'hui, pour moi, c'est un sentiment de joie de venir en ce lieu pour le lancement officiel du championnat de la Ligue provinciale de judo de Kinshasa. Excellence Gentini Ngobila, yenda ya opesa coupe na ba oyo bakobima comme ba champion. Au nom de son excellence Monsieur Gentini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, je lance officiellement le championnat de la Ligue provinciale de judo de la ville de Kinshasa. Simana yango nde nyonso ebandisamaki. Bajudoka nyonso bamekanaki pe babundaki na kimia kolandisama maloba ya ministre oyo alakaki komema balongi ya championnat eye na championnat national. Pe esengeli kosima malamu ete bamedaille ya balongi ekopesama kaka na ye moko Gentini Ngobila Mbaka oyo azali bongo gouverneur ya ville ya Kinshasa. Pe esengeli koyeba ete nyonso esalemaki na présence ya président Bopili pe nyonso wana kaka pona ko soutenir opération Yakin Bopeto. Ya vrai. 15 minutes ya Massal. Ya vrai. Jamais Ezala, jamais Salama na TV Moko Awana Léo. Tokoye na kosukisa bongo na marche de santé Salama Kibongo na commune ya Kalamu na quartier Yolo Nord. Na kati espace confinement ya solo penza ba marcheur basangana ki banso au mokolo dimanche 13 février 2022 pour la kotambola bongo na
maye matali bongo bokolo ngono bwa nzoto nde tolobaka ntango nyonso akomela kolezaka malamu kasi kotambola mpe kopesa makasi mpona kolutte contre bafatigue ya nzoto ezalaka mpenza susu koleka malamu kasi kozala malamu mingi tolanda na commentaire ya 15 minutes ya masano ndenge nini bayebaki mpe na koloba. Espace confinement au Ezouami na commune ya Kalamu quartier Yolo Nord sur Kamina numéro 7 ba marcheur ba Telemaki Penza na conviction nyonso mokolo mwa dimanche 13 février 2022 pona ko batela nzoto na ba fatigue yolenge na yolenge kolongwa terrain Kamina avenue Victoire Oshwe martyr peko chuté na palais du peuple pona kokoba lisusu na direction Kipwanza peko bimela na bayaka mopono kapela peko chuté enfin lisusu na terrain Kamina wapi esika 3e mi-temps ya marche esukisaki masolo ya marche de santé ya mokolo mwa dimanche yango ya le 13 février 2022. C'est makasi pour la journal Lelo. C'est la 2e édition de l'espace confinement pour la marche de santé. Donc tout ça ni batutu boyaga on a 2 espaces toujours la Kamina numéro 7 chez Mère Nisha. Mais il y a mon Tézi Azali, la pointe, et puis Boya est belé, là. On est ensemble. Allez. Espace Nabiso confinement, nous ensemble dans la case de sport, nous avons na Yolo Nord, quartier commune à Kalamou, quartier Yolo Nord, avenue Kamina. Nous avons pour sensibiliser la chaîne, la cadre de la santé, et puis pour appuyer. Nous sommes ensemble. Événement nous sommes ensemble. Donc, au bazar pour ça pour s'adhérer, bailler la Kamina numéro 7, pour ça la maman va bien. Donc on est ensemble. Nous continuons dans Bokoba. Nous la 2e édition, 3e Pesali. Nous vais faire un match, nous allons maman Nzango, donc nous allons faire une activité belé tout ça là. Activité c'est modélé. Donc message c'est ça qu'on a pas tout qui peut être que moi na yolo, moi na nini non. On y a Monique Aza na posa ya kosadire aye to sangani to salelo papier. To suki si bongo 15 minutes na biso mokolo malelo to pesi bino ba e banso bozo ki peza tango liboso ba etandu kina bino pona kolanda bongo masolo ya masano na nzela 15 minutes ya masano bongo na bino ba e bosepelaki bo pesa mingi merci na équipe rédactionnelle mobimba ya 15 minutes ya masano ezalaki ngawa bino kelimbo kanga oya bana présenter bino édition ya mokolo malelo bongo to pesi ne bambote na bino ba fan ya 15 minutes ya masano esika na saison ni bino tokutani bongo na prochaine édition na ngolu ya Kolo Yesu Christ. Bye.